mutu yonso afungula Bible na Yohani. Na mukana na Yohani chapitre 15. Jean chapitre 15. Ata texte na biso ekobanda vraiment na verset 18. Tolingi ete to banda nano kotanga banda ebandeli na chapitre ango. Muntu na muntu afunguli Bible tozali kolanda. Jean chapitre 15 verset 1. Yesu alobi. Tata na ngai akokataka etapi yonso kati na ngai oyo ebotaka mbuma te. Mpe akobongisaka bitapi yonso oyo ekobotaka bambuma mpo ete ebota lisusu bambuma ebele koleka. Bino mpe bosili kokuma mpeto mpona liloba oyo nateyaki bino. Boumela kati na ngai mpe ngai nakoumela kati na bino. Ndenge etapi ekoki kobota mbuma te ndenge na yango moko. Soki ekangami te na nzete na yango na vinyo. Ndenge wana mpe bino bokoki kobota mbuma te soki bokangani na ngai te. Nazali nzete na vinyo. Bino bozali bitapi. Muntu oyo akoumela kati na ngai pe ngai kati na ye akobotaka mbuma ebele. Mpamba te bokoki kosala eloko moko te soko na lisungi na ngai te. Muntu oyo akoumela te kati na ngai akobwaka malibanda na elanga. Lokola bitapi oyo bakati ekokauka bakokotola yango mpe bakobwaka yango na moto mpe ekozika. Soki bokoumela kati na ngai mpe maloba na ngai ekoumela kati na bino, bokosenga yonso bolingi bokozwa yango. Soki bokobota mbuma ebele nde botalisi na nzela yango ete bozali bayekoli na ngai. Tata na ngai azwa lokumu. Verset 9. Ndenge tata na ngai alingi ngai, ngai pe nalingi bino boye. Boumela na bolingo na ngai. Soko kaka bobateli mibeko na ngai, bokoumela kati na bolingo na ngai. Ndenge ngai na bateli mibeko na tata na ngai, mpe nakoumela kati na bolingo na ye. Verset 11. Nalobi na bino makambo oyo yonso mpo ete esengo na ngai ezala kati na bino. Mpe esengo na bino ezala na kokoka. Tala mobeko na ngai. Bolinganaka bino na bino ndenge ngai nalingaki bino. Bolingo oyo eleki monene kokaba bomoi mpona balingami. Bozali baninga na ngai soko bozali kosala makambo oyo nazali kotinda bino. Nazali kobenga bino lisusu te baombo, mpamba te mombo ayebaka te makambo oyo nkolo na ye asalaka. Nzoka nde nazali kobenga bino baninga na ngai, mpamba te nayebisi bino makambo yonso oyo na yekolaki epai na tata na ngai. Ezali bino te bantu boponaki ngai. Ngai nde naponaki bino. Pe napesaki bino mosala mpo ete bokende bobota bambuma. Bambuma oyo ekoumela. Mpe mpona tata apesi bino yonso oyo bosengaki ye na kolomba na ngai. Tala,
mobeko na ngai bolinganaka bino na bino. Tokomi na verset 18 na Jean chapitre 15. Solo mokili ezali koyina bino, kansi boyeba ete eyinaki ngai liboso na bino. Soki kaka bozali na mokili, mokili ekokaki koyina bino lokola bantu na yango penza. Nzokande bozali ya mokili te, pamba te nasilaki kopona mpe kolongola bino na se na bokonzi na yango, mpe na kobulisa bino, yangwana mokili ezali koyina bino. Bobosana te makambo oyo nayebisaki bino. Mombo aleki nkolo na yete na bokonzi. Lokola banyokolaki ngai, bino mpe bakonyokola bino. Soko babatelaki matei na ngai, bakobatela mpe matei na bino. Bosalaka bino makambo wana yonso likolo na ngai, mpamba te bayebi te ye oyo atindaki ngai. Soko nayaki te mbele mpe soko nalobaki na bango te, balingaki te komema ngambo na lisumu. Kansi sikoyo bakoki kolongisa te na ntina na lisumu na bango, mpamba te muntu oyo ayini ngai, ayini tata na ngai. Mpe soko nasalaki te kati na bango misala wana oyo muntu ata moko te asalaki, balingaki te kozala na ngambo na lisumu. Kansi sikoyo atako bamonaki misala yango, bazalaki kaka kokoba koyina biso, ngai pe tata na ngai. Kansi ezali mpo ete liloba oyo ekoma kati na mibeko na bango ekokisama, bayinaki ngai kaka mpamba. Verset 26. Tango molobeli to biangaka ye musungi, consolateur, défenseur, akoya ye Molimo Mosanto oyo nakotinda bino kouta na tata. Tomoni Trinité kuna, tata, mwana, Molimo Santo. Molimo na bosolo oyo akouta epai na tata, akotatola ye moko na ntina na ngai. Bongo bino mpe bokotatola na ntina na ngai, mpamba te bozali elongo na ngai uta na ebandeli. Totangi liloba na Nzambe, tobondela lisusu avant que tolimbulango. Liloba na yo. Merci ete olakisi biso makambo yo tokokaki koyeba te. Merci ete na ntango tozalaki barebel, bayini na yo, bantu na masumu, tozalaki na nzela na kufa, olingaki biso. Mpe obongisaki ete otinda Yesu ete ayako zala mbeka mpona masumu na biso. Merci ete obiangaki biso. Merci mpe ete nakati na itongo yo mingi bayambaki Yesu nkolo mpe mobikisi. Mpe tobotami sika, tobotami na Molimo, mpe Molimo Mosanto na yo avandi kati na biso. Nzambe tosimbi malamu na teksto oyo ete soko tozali na kati na Yesu te, toza na vie éternelle te. Soko tozali na kati na Yesu te, tokoki kosala ata eloko moko te na litomba na miso na yo. Nzambe sunga biso kososola passage oyo na Jean chapitre 15, mpe kosimba ba verite oyo ezali na kati na yango. Pambola liloba na yo oyo toyoki, tozonga mpe na bandaku, mpe tobimisa ba verite mususu oyo tolimbulaki te lelo. Tosengi na nkombo na Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen. Bino yonso boyoki liloba na Nzambe. Normalement
totelemaka verse par verse, phrase par phrase kolimbula yango. Mais lelo tokolimbula yonso te, tosimbi oyo ba verité ezali mingi oyo totangaki, mpe totiaki na ba couleur mususu mpo ezala kobenda makanisi na biso. Na conclusion na kotanga na biso, biso toyebi malamu mokili ekoyinaka bandimi mpo ete tolingi Nzambe, tolingi bosolo, tolingi boyenge bene. Mokili oyo elingi Nzambe te. Mokili oyo elingi Yesu te. Me Nzambe alingaki mokili. Yango nde atindaki mwana na ye se moko ete muntu na muntu oyo akondimela ye akufa te kansi azwa bomoi na seko na nzela na koyamba Yesu. Soko tozana kati na mokili oyo lokola tovandi kati na mokili, Nzambe nano alunguli biso na kati na mokili oyo te. Tovandi kati na mokili, me tokoki kozwa makanisi na mokili te. Ezali awa na baloma liboso na église na biso ekomama awa na baloma chapitre 12 verset 1, 2, mais c'est tout verset 2. Elobi bobilaka makambo na ntango oyo te. Bobilaka makambo na ntango oyo te. Makambo na mokili eza différent na oyo Nzambe alobi. Motindi bantu na mokili bazali kokanisa ezali motindo te. Nzambe azali kolakisa biso na kati na liloba. Kansi elobi, kansi bobongwa na pono kozwa makanisi na sika. Nzambe alingi ete ntango tobiki tozwa makanisi na sika. Abikisi biso mokili bazokotala mokili na linete na bango. Me linete na biso tozotala mokili ezali na filtre liloba na Nzambe. Tozali kokanisa te, tozali kosala te lokola bantu na mokili. Tozali différent. Donc makanisi na mokili eza makanisi na biso bandimi te. Mpo tozali na Nzambe, tozali na liloba na Nzambe. Me ndenge biso tokomi bandimi, Yesu alobi bayina kingai bakosala nini? Bakoyina mpe bino. Tala bandeko, tokomi pempene na batisa bandimi mususu. Me ngai na lakisaka chaque mondimi na ba conseil na suka po ntango mutu ayambi Yesu. Eske oyebi ete nzela na Yesu ezali nzela na nkaka? Eske oyebi ete nzela na Yesu ezali na mpasi? Ete bamususu bakoyina yo, bakonyokola yo, bakoboya mpe yo? Eske oyebi yango? Malamu toyeba yango. Bible elobi balabala ezali munene oyo ezokokende na liwa mpe ebele na bantu bazokende na balabala bwana. Me moko bayambi Yesu nkolo mpe mobikisi bakoti na nzela moke na Yesu balingi kotosa ye. Me na nzela moke wana difficulté ekozala, bampasi ekozala, baemekeli ekozala, mikakatano ekozala, maladi ekozala, kufu ekozala. Me Yesu azali elongo na biso. Amen. Me mokili soko bamoni banto bazali kotanga ete baza ba chrétien, baza bandimi, balingaka bango te. Balingaka bango te pona nini? Mpo balingi autorité na liloba na Nzambe ezala likolo na bomoi na bango. Balingi kosala oyo bango balingi, oyo bango bakana, oyo filosofi na mokili balingi kolanda yango, balingi kolanda liloba na Nzambe te. Me Bible elobi ete tango tozali kotambola na bosolo, tango tozali kotelemela makambo na mabe, banto bakolinga biso te. Tango tozotambola na boyenge bene, bango bazotambola na nyoka bakosepela na biso te. Tokokuma bayini na bango. Biso bandimi tolingi mpe bosolo mpe boyenge bene. Biso bandimi tolingaka banto na mokili kansi bizaleli na masumu na bango te.
bosimba verite oyo. Biso bandimi esengeli tolinga kabantu na mukili me tolinga masumu na bango te. Amen. Philosophie na bango oyo ezokamba bango, conception na bango na monde, biso tolanda yango te. Conception na bango na monde. Biso tolanda liloba na Nzambe. Conception biblique. Conception oyo Nzambe apesi enopli oyo Satana azali kopesa bantu. Biso bandimi esengeli toboya mpe totelemela makambo yonso na mabe na mokili. Tango tomoni mabe efo tobianga yango mabe. Tango tomoni masumu topakula yango te couleur mususu. Toloba ete ezali mpe masumu mpe toyina yango, totelemela yango, toboya yango. Tala nalingi kokota moke na conflit oyo ezali kosala na Israel na Hamas to Palestinien mususu bazali kosimba yango. Nalingi totala moke efo tobondela mingi mpona kimia na Yerusalem. Na ntango oyo Israel baza na kimia te. Esengeli mikolo oyo tobondela mpona bango. Pondenge Yesu alobaki ete mokili bakoyina bino mpona solo, bazali mpe koyina bajuif po bazali banto baponami na Nzambe. Ata bajuif mususu bandimi te, bayambi Yesu te lokola Mesi, me bazali banto baponami na ye mpe bapesamaki mokili wana. Na Psaume elobi esengeli tobondela mpona kimia na Israel. Tobondela mpona banguna na Israel. Oyo balingi koboma bango, ko extermine bango. Ete bazala lisusu te na kati na mokili lokola na ntango na kala na Hitler. Banazi boyibi ndenge basalaki. Bazalaki koyina bajuif mpona bazalaki peuple na Nzambe. Mpe bamekaki koboma bango yonso. Bamekaki ko extermine bango. Me Nzambe abatelaka mpe bantu na ye. Bakoyina biso, bakoyina mpe bajuif. Lokola mokili eyokaki Yesu te, bakoyoka mpe biso te. Eboyaki maloba na Yesu, enyokolaki Yesu, bakonyokola mpe biso. Eboyaki maloba na Yesu, ekoboya mpe maloba na biso. Bango bayokaki, bamonaki, me baboyaki. Yesu alobaki, ata bakotindila yo, baprofete mususu bakoya kotea bino, bokondima yango te. Bomoni deja na yi kati na bino, me boyambi ngai te, bondimi ngai te. Biso tozali na nguya na Nzambe, na Yesu, na Molimo Mosanto elongo. Monguna akolonga te. Banda na Genèse chapitre 3, Nzambe apesaki promesse ete monguna oyo Satana azali kobundisa etonga na Israel, bandimi akolonga. Mokano na Nzambe ekosalama. Ye akolonga. Mpe totambula na ilonga. Bamokili bakoyina biso, bayinaki Israel, bakoyina biso. Nalingi kokota moke na likambo oyo na conflit na Israel, mpe kolimbula bino yango moke na mukosi. Bisi onzo tozolanda television. Me esengeli tozwa verite oyo totiango mpe na application. Bino yonso boyibi ete le 7 octobre, après près 1500 Hamas, bakoteli Israel nantango bazali kosala fete na bango na Yom Kippur. Nantango ango bazo sala fete na bango, bakoteli bango mpe balandi kaka ba civil. Balandi basi, mibali, bana, ba jeune, koboma mpe boyibi, koboma oyo na liboso,
nakanisi elekaki ata pempene na 800 personnes pe bamemaki mingi lokola otage, hein? Otage. Donc bamemaki bango lokola bakangami. Boyebi likambo yango. Mpe boyebi ete ezali kokontinue. Na ntango basalaki bongo, mokili yonso tango basali likambo wana bayokaki mpasi mpona Israel. Ndenge nini bantu oyo bayi koboma kaka bacivil, bantu na innocent, mpe lisusu bamemi bango, mosusu bana mike bazokata bango nkingo na miso na papa na mama. Bazoboma na bana mike, bantu innocent, bazwi bankoko, bantu na age, bamemi bango, babumi bango lokola banyama. Mokili mobimba ezalaki koyoka mpasi mingi. Mais na ntango oyo, attitude to concept na mokili ebani ko changer. Au moins que ko comprendre Israël, babani komona Israël mabe. Israël lokola bakotili bango boyo, bango mpe bayibi ete bit na bango, Hamas ezali mpona ko exterminer ba juif. Nde boyibi likamango ndenge esalami mpe ezali important to sosolango malamu. Esengeli to sosola Hamas oyo eza banani. Hamas eza banani. Bazali groupe na ba terroriste. Lokola Al-Qaeda. Baza groupe na ba terroriste. Basangani na bit bobele moko ko elimine ba juif yonso na mokili, juif moko azala lisusu na bomoite. Mpe kozwa mabele na bango. Ngai na kolobango verite eza mabele na bango. Baza nkolo mabele, nzambe muto apesaki bango. Oui, pona ntango batosaki nzambe te, nzambe alobaki na kopalingisa bino na mokili yonso mobimba. Mpe po bolingi koyoka te, Babylon, Assyrie, bakokanga bino, bakomema bino bombo, bokokenda bisika yonso lokola baombo, me na kozongisa bino. Profesi epesamaki na liloba na nzambe ete na kozongisa bino na mokili na bino. Mpe na nsima na kopambola bino mpona bomikitisi bondimi masumu na bino, na kozongisa bino mpe na etabli bino lisusu nation. Mpe biso yonso toyebi ete esalamaki na mbula nini? Na 1948 bajuif yonso bazongaki na mokili na bango, mpe ata uni bayebaki bamikili yonso bayebi ete oyo ezali nation na Israel. Mais oyibi ete Israël na ngambo oyo bazali na mer. Na ngambo oyo ba Lebanais, awa Syrie, awa ezali Jordan, na sekuna Egypte, banguna na bango oyo yonso bazali ba Arab, baza banguna na Israël. C'est tout Hamas na Hezbollah bakatindai ete efukaka balimine Israel na mokili bazala lisusu te. Boyebi yango malamu. Ezali na kati na bindemeli na bango pe basini yango ezali bit mission na bango koboma bajif. Balingi bango te. Bazali kobianga bango ba infidèle, hein? Banto bayebi nzambe te. Banyama eloko mpamba. Biso mpe bandimi eza motino moko. Balingaka biso mpe te mpona tolingi kotosa liloba na nzambe, po tolingi autorité na nzambe, autorité na bokonzi na Yesu. Bayini mpe biso. Me babani nano atake epai na bango. Merci na États-Unis ntango likambo wana esalamaki, président na États-Unis akendaki mbala moko mpona kolakisa ete États-Unis, hein? Bakosunga Israel na kati nango. Merci na président na biso président Tshisekedi ntango asimbi bokonzi alobi ngai
relation na ngai na Israel na Congo ekozonga. Amen. Ekozonga, merci na ye. Pasteur Christophe alakisi ngai kuna Belgique ete président Tshisekedi azobongisa ete batia mpe ambassade na RDC na kati na Belgique. Amen. Na kati na Israel. Na Israel. Ezali malamu. Bible lobi na Genèse chapitre 12 verset 3. Ba oyo bakolakela Israel mabe, ngai na kolakela bango mabe. Ba oyo bakopambula mpe bakosunga Israel, ngai mpe naza na bango. Merci na mokili na biso na Congo. Lokola tokangani na Israel. Me esengeli tobondela mpona Israel. Likambo ezali makasi. Na minute oyo tozo riske kokota na guerre mondiale 3. Na minute oyo Russie bazali prêt, Iran bazali prêt, Syrie banguna yonso bazali prêt kokota likambo yango. Hamas abandaki na octobre le 7. Esengeli tobondela mpona kimia na Israel. Donc, Israel, tango Israel bamoni ete Gaza bazali kobundisa bango, ba Hamas bauti na kati na Gaza bazoya kobundisa bango, basalaki nini? Bazwaki batraite na Arabe, bakomi yango, bake na avion, babwakili bango yonso balobi, sikoyo boyebete, Israel tokomi na etumba, na Palestinien teme na ba Hamas. Bosimba différence. Israel aza contre ba Palestinien te. Bozo comprendre ngai. Pour le lot tokomi net conflit ezali Palestinien na Israel. Eza bongo te. Bango baza contre ba terroriste oyo bafandi babomani na sima na ba Palestinien. Ba Palestinien mususu balingi likambo oyo te. Babo yango. Ba mususu na bango pe baza ba chrétien bayebi ete likambo yango ezali mabe. Me bango bakani basinye kaka mpe bazali kolakisa bana na bango banda bazali elenge bana soko obomi moyuda to moklesto okozala libonza munene na lola toko beti leo maboko. Ngai namoni video na bana mikebo oyo balobi omoni mbeli oyo soko ngana kutani na mojif na kotubula ye mwana moke po baza na mentalité wana babuti na bango bazoloba ko exterminer ba juif. Nzambe alingi tozala boyete ata na ekole moko. Bana na bango balobaki soko nazalaki na kanyo munene bazali ebele kuna na kokenda kaka konyata bango. Mwana mususu alobi soko papa na ngai apesi ngai bon na kolata yango na kokota na biso etundi na ba juif mpe na kobenda singo wana ete bon mwana epasola ngai biteni ata moko moko ekomona na te ete bantu yonso na kati na bis wana bakufa. C'est ça makanisi na baterroriste. Ndenge bazalaki kobombarde na 9/11 États-Unis bazali contre bantu yonso bandimaka nzambe na solo mpe Yesu mpe ba chrétien mpe bazali kopesa soutien na Israel. Me bandeko mosala na biso ezali koyeba bafe, koyeba makambo te, koyoka kaka biyoka te concept na mokili ndenge bantu bazoloba, me biso toyeba bafe ba verite na likambo mpe tobondela mpona Israel mpe likambo oyo ezali kosalama na pays na bango. Donc problème oyo ebandaki kala ezongi na problème na Isaac na Ishmael.
kolinga te bajuif. Problème oyo eza problème na kala. Na Emoniseli chapitre 12 verset 4 elobi mpona dragon mwasi pe mwana. Dragon aza foto na Satana. Mwasi aza foto na Israel. Mwana azali mobikisi oyo Yesu atina mpona masumu na biso po azala mobikisi na biso. Amen. Satana telemi libota na jifuta kala. Atelemi alingi mobikisi abota te mwana oyo Nzambe alobaki ete akobotama na nzela na bajif na nzela na Davidi. Alingaki te ete abotama. Ata Herod abundaki mpona koboma Yesu. Tokoki kotala nakoki kopesa bino chaîne mulai me lelo ntango ekoleka te ekokuka te. Satan aza contre Nzambe, contre Yesu, contre bandimi. Mpe azwi bantu mosusu ete bazwa philosophie. Bazwa bindimeli ete baboma Israel mobimba bajif. Mais Nzambe azana plana yena redemption. Nzambe muntu apesaki bango mokili wana. Nzambe muntu alobaki ete Abraham nakopambula yo. Abraham pe azaki mopakano. Mais Nzambe nde muntu aponaki ye. Alobi okobota pe okopambulama. Mpe nakopesa bino mokili ona kana. Eza Nzambe. Tango oyebi liloba na Nzambe okomi na concept biblique. Men tango okangi liloba na Nzambe oyo olingi koyoka ngo te, ozali kotambola na concept na monde, na philosophie na mokili. Me biso bandimi esengeli toyeba oyo Nzambe alobi. Toyebe te Nzambe muto apesaki bango mokili wana. Bango bazali banto baponami na Nzambe. Bongo ezali etumba na molimo. Ezali Satana azali kokanga Hamas, Hezbollah, ba terroriste mpona ba exterminer ba juif. Mais ezali malamu te. Ata mokili bako yina biso tokoko yina mokili te. Amen. Biso esengeli to bonde la mpona ba palestinien. Ba moni mpasi mingi. Lobi na talaki plus que 9000 palestiniens ba kufi na kati na conflit oyo. Mais ba Hamas bazoko bomana wapi? Bazoko tinda ba rocket na bango wapi? Ba rocket na bango soko balingi kotinda bazo tinda par jour koleka 1000 roquettes po ekweya na kati na Israel e boma bango. Bazo tinda ba roquette wana na sika ekole ezali. Na sika ekole ezali bana bazali nde sika bazo lancer ba roquette. Sika hôpital ezali nde bazo ko lancer ba roquette. Po ba yibite ntango bazo lancer ango Israel bakomona pe bome koya kokita kaka place wana roquette balance yango. Me bazali kozwa ba palestinien lokola ba human shield. Human shield elingi ete bazali kozwa bantu na ankan, bantu ba yibi likamote, bantu bakata kindaite na kati na makamu na bango na mabe, bazali kozwa bango ete bango bakufa, bango babika. Basali ba tinel na bango na se na ba hôpital. Po balobi ete soko ba luki biso ko bombarder biso e fu ba boma ba innocent. Bazali kozwa banto ba memi bombo na mabulu wana bazozwa ba foto na bango ndenge bazali ko boma bana mike na miso na babuti na bango. Lobi na monaki video mwa ko talate. Bazui mwasi soda, mo juif, pe balungule bilamba, bazui sak ba latisi eboyo. Ale, tout babomie.
batindi video wana epai na babuti na ye. Eza normal te. Oyo eza terrorisme. Oyo ezali koyina. Ezali malamu te. Me biso tobondela mpona bango. Tala, tokoki kokenda musika mingi te pona ntango. Mais na 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, elobi, ba oyo mayele na bango e bebisami na nzambe na mokili oyo. Eske kuna nzambe elobi maziskil to miniskil? Botala malamu. Elobi nzambe miniskil to maziskil? Babi nzambe nzambe. Nzambe na mokili oyo. Za nzambe te. Nzambe na biso. Nzambe na mokili oyo mpo ete bamona te pole na sango malamu oyo emonisaki nkembo na Kristo oyo ezali elilingi na nzambe. Amen. Oyo eza 2 Corinthiens 4:4. Satan azo aveugle, azo bomba miso la bantu po baya epai na nzambe te na nzela na Yesu Kristo. Alingi bantu babika te. Satana alingi kosala bango mpona kokokisa bit na ye, baza bantu na ye, baza bakangami na ye. Tobondela mpona bantu yango. Tobondela yango ete bakuka komona sango malamu, ete bakuka kobongwana na mayele mabe oyo Satana akangi bango na yango. Malamu biso mpe toyina. Lokola bango bazo yina, biso mpe toyina. Olobi Pasteur Daniel, olobi nini? Bango bazo yina, yo lobeki nzambe alingi bolingo. Biso koyina na biso ezali toyina masumu pe mabeyons. Amen. Koyina bantu te. Bomonaki lokola mwa libako tangu na lobaki yango. Me koyina masumu, koyina mabe, koyina Satana, motelemi na nzambe, motelemi na Yesu, koyina mayele to conception na mokili oyo. Kansi tolinga nzambe, na motema mobimba, mpe tolinga bandimi yonso, ata bazali ekolo na biso te. Mais bazali bandimi baza ba vrai frère et sœur na biso kati na Kristo. Mpe tolinga bantu na masumu ete balongwa na masumu babongwa na epai na Yesu. Ete tobenda bango epai na nzambe mpe epai na nkolo Yesu. To lakisa bango liloba na nzambe mpe bolingo monene. Moninga soko oyina kabantu mususu bolingo na nzambe koti nano na kati na bomwene yote. Soko linga kabobele banto oyo baza na couleur na nzoto na yo nano bolingo na nzambe koti na kati na yote. Soko zalaki na kopona pona mpona bikolo mususu olinga kabango bantu mususu bolinga kabango te bolingo na nzambe za kati na yote. Po Yesu azwaki mibeko yonso alobi mobeko na koleka munene ezali kolingana. Amen. To bondela mpona ba innocent. Bandeko nazoyi yibisio bantu coupable bakufi mingi ba Hamas bakufi. Pe ba oyo babukola kabango bazali. C'est la même chose kuluna. Na sirisina likambo oyo mpona kolobango. C'est la même chose kuluna na Kinshasa. Soki population yonso na Kinshasa bakati ndai balobi biso kuluna na mboko na biso ekozala lisusu te esili mbosila. Po biso ba Congolais toyibi sika balalaka. Sika baliaka. Me tozo bomba bango. Biso pe toza kipaba. Ezate kaka kuluna. Ndaba oyo babumbaka ye. Efu bazali kipaba. Soko bisi yonso totali bantu na mabe tolobi oyo zo sala eza bongo te. Oyo zali mabe. Me eloko lelo tokomi na bobangi mingi mpona koloba verite. Tokomi kobanga bantu ke kobanga nzambe na bomoi oyo aibi kolongula na nzoto na molimo kotina yango na libeke na moto.
bandeko toyinaka baningate, toyinaka baningate. Ngai na yini te Hamas to Hezbollah to banini na yini bango te. Bango nde bayini biso. Mengai nalingi kolakisa bango bolingo. Ngai nalingi kobondela mpona Israel. Mpe pona kime na Nzambe. Tala soko omoni etumba oyo. Soko na ver na kop mulangi ozwi gutu moko tiango. C'est ça Israel nzinga nzinga. Eza lokola gut na kati na kantini. Baza mboka moke, bantu moke. Na kati bazingami na bantu balingi bango te. Me biso tobondela mpona bango. Tata Nzambe, totiki passage oyo na maboko na yo. Tikete tozala bantu na mabondeli, bantu na kolingana, bantu pe na compréhension koyeba bafe, makambo ezosalama na mokili, mpe kozala na concept biblique, et pas concept na mokili. Pamula liteo oyo, Nzambe na bondeli soko mutu moka azali awa yibinano nkolo Yesu Kristo te, ete lelo abongola motema. Mpe azala lisusu te moyini na Nzambe. Poyo lobaki ete o azana mwana, azana bomoi na seko. Oyo mpe aboyi mwana, azana bomoi te kansi kele na Nzambe, ezali koumela mboka na ye. Nzambe pamula liloba na yo, tikete osunga biso, kobondela mingi mpona ba juif mpe Israel. Pesa bango elonga. Nzambe bazali kobatela basi na bango, bana na bango, mokili na bango, oyo pesaki bango. Bazali ba innocent. Yo monto opesaki bango, mboka ete bavanda. Me bayini balingi kolungula bango yonso na mokili. Pe lokola balingi kolungula bango, balingi pe kolungula biso, balingaka biso te. Nzambe na bondeli mpona bango yonso, oyo bazali banguna na Israel, banguna na yo, ete bakuka, okuka kolungula miso oyo ekangami epai na verite, mpe bayeba yo Nzambe, bayeba mwana na yo Yesu Kristo. Na bondeli na mkomu na Yesu Kristo mobikisi na biso. Amen.